Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jéroucha Bafossette Anti-Bouchou, l'enfant de Marie-France Vango, la seule et l'unique qui règne mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Suisse TV. Un grand merci à mon réalisateur J. de Love, J. de Love, papa na Monique. Et puis pourquoi pas na un an qui mbala, yazape toujours on a pas na côté et pour na accepter toujours Maël le père J. de Love. Un grand merci à mon boss, à mon DG, à mon patron, à mon papa. Balobi maître John Moté, ma maman Micheline a fait son bote babi wana zabongo mère openda sabambanda mupandi po yazala toujours na ngwende na ye maman Micheline Moté maya maître John na pesi bino ba merci belé ba abonné na biso Congo Suisse TV na yebike bo pesa biso toujours confiance ngo biso pe to sala la bino makambo ya bien pour bo pesa biso confiance musala auto sala ngo pona bino balandi ya Congo Suisse TV. Donc un grand merci na batutu Holanda lokola Shekina Komo na monnaie de Joana na pesio mbote pourquoi pas na didongali ma passeport rouge maître Sampino ni akala liforamba de akalama mokonzi na Paris na pesio mbote naza bonga mote loto eki bona siège à Robino Mundibu pona ko solo la na ba danseuse na ye na ba musicien mais lelo mingi to solo la bongo na danseuse na ye Laetitia Mbayo a obiso tout oyebaki abandaki ko évoluer pa ya Fabricaz, le maître, le métis noir qui ko évolué kuna mais amona ke kuna simba kitende ayaki aya et pas ya Robinho Mundibu mais tozana ye to solo la na to betane mo solo na ebike oya koloba eko sepesa bino misusu pe ko sepesa bon te bokanga toujours motema po esa façon de parler na ye na pesi bino merci J. de Love déjà Laetitia Mbayo akotaka déjà ayaka déjà babi biso ande travail ya Laetitia Mbayo. Bonjour. Bonjour. Oui, Laetitia Mbayo qui s'est présenté pour na bateau première fois s'abonner na chaîne Abiso Congo Suisse. Laetitia Mbayo Azanan. Moi c'est Laetitia Mbayo, la danseuse de Robinho Mundibu. C'est tout. Ok, voilà, merci Laetitia. Mututo azala na histoire na ye, mututo azana parcours na ye. Biso tout tambola poto comme na bisika auto zali. Sko Laetitia Mbayo koko betela bateau histoire na yo, parcours na yo. Na bi misu bayo ko la danse na ina, misu na ba ballet, misu na ba groupe, misu na ba église. Laetitia Mbayo pe ozana histoire na yo, place nini oyo tambola. Non singa na Laetitia Mbayo betela ba abonné na biso histoire na parcours na yo tambola pe pour lelo comme pa Robinho Mundibu. Avant na pesa rapport sur mon na ngai na pesi mbote na ba fan na nyonso bota na ngasiko na linga bino mingi et na pesi mbote na président na ngai El Général Simon Loma la popé mbe hein papa chic pesi mbote nga Laetitia na bandi na bana lobi na typique na bandi na église na bini ba majorette après na yebalé la bini traditionnelle na pesi mbote pas zima kana l'accent ko bina si makanda wa debono etego bagadai Alexandre Robin était de gros bijoux sikozali et nazala ne quartier lelo après on a tamboli pe na typique pas le maître de gros bijoux en mode sikozali hein bo ça dans les passé te ba bolamu be pour la télé non c'est pas maestro na ya na chiffre 9. Ok voilà bolandi déjà très bien binomo boyo ki histoire na inda bête histoire na to linga ton mutu azobeta histoire ne bozala toujours wana pona koyoka pobo tu na susu ba question teke awutaki wapi na pobo tu na sote na ba commentaire to linga ka artiste ayemoko abeta histoire na Laetitia Mbayo le lobe za pa Robinho Mundibu El Generalissimo elo ngesala ki yo longwa Villa Nova po ya pas président Robinho Mundibu. Bon le travail après musala no sala kulia na sala pika c'est que toka bona biso kande na ya lokasa bon je peux dire en fait famille est sacrée toka bolika na musala après musala no sala kulia na sala ngwa. Ok frère fo Laetitia Mbayo ba bengane na Villa Nova par Mundibu. Non so bengana ba changa de ba charati so ba bengani ba chaka batu hein na pesi bebe buchu mbote siko zali po ba chai pe bongo siko tala lelo bébé Bouchou leader so nga ba bengana nga bongote ko so ba bengani nga bongo ko ya pété président nga ngoya mbanga nga kuna ba bengani on sait kuna po baby saki après oya wa bize bengana nga tenga mbona mona que non et voulu de quitter là-bas pour na ya wasitu. Vous êtes sûr que longa kuna te pona mutu mo ba longo yo po bio longwa pona ngope ya no problème te mais na kaboina ba kana musala après musala sala kuna za ngwa na zapi ya c'est tout. Ah vous êtes très à l'aise que kuna super kitoko. Donc
sala non penda bilano ndo zele pa maestro Fabregas na londo comme par Robinho Mundibo o mona carrière no ekende ni par Robinho Mundibo succès nanga ezo matakaka ils sont tout bino nyonso boza amba lisamba aza ao pour no sala ka musala no sala kuna ina matisa lisusu pour sala ka en haut. Ok, voilà, merci beaucoup déjà. Salaka na kuna linga ki na susu kuna te amone que carrière ne kuna aussi ba sotenda bien préféré kaya pa Robinho Mundibo. Ribayamba konde ni tongo yaka ba Riti Mujinga ba maître Dino à l'aise. Riti Mujinga ayamba pe belé. Taka ya bile samba kamo emba komi anga oui. Ah solo nga oui. Riti Mujinga mbota trop ba maître Dido Mbolongo wabi félicitations à maître na biso Mbolongo azui car ils alla te ba danser lelo RDC merci ba danser ba voiture salamika na monate na yo kate on est nzembo nani na bisko nzembo mbote na yo kate na monate ba biso Mbolongo azui voiture. C'est que makambo ekeli bien. Ok, c'est beau, merci. C'est écrit à Kobina Yamba, Yozalani, Yobakata, Yobanzolo côté. Ah, ok, c'est écrit à Binamba yo. Maman moi kata nzolo côté et to vie moi basala sa moi bikila kilate. Nga ya don. Grande mère nga ndo bina na kitweni. Personnel na lingara minga azate menga na maloraza lipa za la ne on se ba centre mangai nga ko bineya ya famille ko bineza ya famille ya bale coup de kolo bataka bale na chef ten tilelo tabalo lo na usala na ka bale chef ten tilelo pasi makanda tel degré na za la teme na za ka chef ten parce na yé pour na on rabe. Voilà, félicitations. En tout cas, Mbayo binara bien. Ok, voilà. J'ai de l'offre ça pena musala to bien dans les Sambayo. Babi mambo mimi ka epana yo quoi. Voilà, félicitations, bini bien. Tout ça non vraiment. Voilà, tout ça en pleine émission. On a tenu à travailler le kaba jogo. Et moi joueur à 8 kilos ngumbi boy. Abo tuna e po tombola non ya tenir musala parce que na sisi musala mona nga subo été so na sisi musala commandé mo en plus azinga na en pleine répétition mo ndakuta na choc mais tellement linga rappel site au mingi voilà Congo Suisse si ba fana le tsamba nyonso bo s'abonner na Congo Suisse. Voilà. Ok, merci Laetitia Mbayo tango tala lelo télé ou soit tala lelo bakamana yo. Eza na collègue nomo bobande ko travailler na pa ya Fabregas merveille makengele akende ko sala badon akende ko pesa badon orphelinat mo boye et sala ki onde. Et salinga kituko. Surtout mon ngo pe et donc comme to comme mon quand Laetitia Mbayo ko ça. Ça dans concours. Non même pas. Après précédé. Ba o pa sala liboso na épée. Ba sala non. Bon, tant donc ça te pour merveille ça linga bina sala non nga complexe c'est le manga kala Franklin ka bongo tanga l'aise s'il vous plaît era musala tu vas pas forme tanga l'aise era musala. Ok, voilà quand merveille a pesi ba don bongo ngo etinda nga tenga bina sala chouchou na pesa ba don non tam tana ngonga na ye félicitations na merveille ya mado a pesi ba do nga pena nga posete ok go pesa ba do ko ipo pesa pesu lobby tana pesa lobby comme yo bon, si on a payé, il faut qu'on ait la caméra. Même pas. Bon, MCP donne ça. Mais non, il y a une caméra. Voilà, ok, merci. Bon, beaucoup. joyeux anniversaire à Merveille Makingele. Des gros bisous à top, plein de bonheur, de succès, d'élévation de la part de Laetitia Mbayo Likofi. Maintenant, ici, Laetitia Mbayo saut de bouton. Voilà. C'est ça. Ok, donc, on a saut de moutons, puis on a ça. Si la besoin de loi saut de moutons, on a un salon. Ok. Voilà, merci, félicitations. Ce qu'on soit des moutons, on danse en oseille, to, batumsuka bapesi. Non, président ngai asalaka. Asala ande belé, asali ba sonne bouton, asali ba. Na va jouer les ballons, non, choc dans l'école. Donc, bon comprendre vraiment Laetitia Mbayo Kobina. Mais président, on a une carte dans ça, bien. Et on habite
Ok, merci tozelango toujours maboka kofonga maleti samba tongi toye balelo et la plupart ba danseuses et belé ba sangsaka musala na kindumba donc la danseuse il faut asala soki vi azala soit tchel ou soit danseuse il faut azala kaka lesbien est-ce que eza obligé danseuse il faut azala kaka est-ce que eza obligé danseuse ka il faut azala kaka lesbien ou soit ndumba non otoinga bon ça on a la plus belé ça ba danseuse belé boire ba lesbienne ko cité ça ya na mona musique ezala na mona musique mi belle place ça appelle showbiz ezali voilà bon ezali donc est que na ko condamner batu na msala na bango jamais donc être danseuse il faut ça la kindumba non être danseuse ça peut kindumba parce que ça vina mais chez moi Laetitia Mbayo ya métier na terre ça la musique donc dans na longwa ana comme une femme danseuse. Je salue un autre à moi El Bledia des gros bisous à toi. Voilà ba question El Bledia wana zali conseil nino siko yo pesa na bato basalango na ba danseuse ba 500 na bona ki lesbienne na kinduma conseil kaka o pesa bandeko na pona ngai bon ndaka msala so sala kindumba osaka kindumba so sala ki danser salika ki danseuse bon pona ka moko pona ngai la ko lobeza mabe me bako tombokela ngai ya tika boy bon bosala kama bien pour le ngwana ba makambo mabe donc o meke mabe et déranger msala sala ka tebe sa réputation na yo tu peux laisser ça tranquille bon et ça la paix est là. Voilà, merci. Zalé na collègue non bébé otane pa ya Fabre Gaz de Lobongo boya ke pa Robino Mundi buna koma Filomboui et puis na Sylvie Sadou to mona bango sauté balongo to bazali. Ba vina bango na yebeta ngatu nanga nga Laetitia Mbayo la do. Comment on a té? Bon so la répétition to la bino la internet au mona ka boza bango bazate. Oui, ta internet. Waouh. Félicitations à site des gros bisous na ko le site pour batalaka. Maître John Motema maman Micheline wana boss na biso. Maman Micheline boss. Et mon frère donc a bébé Sylvie Sadou Filomboui des gros bisous parce que vous allez bon travail hein. Plein de bonnes choses des succès sur ça la musique qui plein de tout de bien et ça na bi longo mais en ces moments vous en a besoin de soutenir. Le reste des choses pour englober en gros faut le cabango moko otuna bango. Voilà. OK, merci. Baza bongo na Cameroun mais tobi avec le temps so bakiti to luka bango kaka. To sala toujours ba émission. Non singa na Jude de Love papa na Monica tela biso et le maman moko ya Laetitia Mbayo botala vraiment da bande ko sala maka. Da bande ko bamba na wana et sala bien merci. Laetitia Mbayo benge mikolo la championne de El Niño to kati to yawana. Laetitia Mbayo est-ce que ça ka obligé il faut au moins que de la bino makasi la bi musana biso nezana ko luka ba news ko luka voilà. Est-ce que ça obligé ka danser ces femmes la diamba le quoi musicien songani ya milate be déranger ngani na milate ce que conseil no pesa ba danser les zero so ani so diamba on vina e bo senga so mela pas bien oui bandeni on a vina o so mela ka imo bitino mela ka so mela pété wala wa ngai félicitations so pour mela ka félicitations. OK voilà il donne là yani apesa ko poso bina Mondongo qu'est-ce voulez beaucoup t'en déjà bosso la déjà so linga mo faut ça recherche na voilà c'est ça linga ka Mondongo mingi est-ce que vous allez de gros bisous pour to ka belé belle sauvage pendant linga et pour caméra ko zonga bona bina bo e kaka non bina j'ai de la binat tout ça sala non iPhone hein bébé quand la linga on sala otani na kitchen pour comprendre ba danseuse bazara toujours bato kaka ya vérité et puis bata ba accent to linga bato ba bina bato basala musala dans to linga bata boye to li ba danseuse ba travail to li te ba danseuse mo boya malili to linga ba danseuse le roi bamba yo boye sentir que le keto ba bi le keto nde bla boye mo no ra pamba yo nulle part ailleurs. Voilà, merci beaucoup tout le monde a déjà
Ok, voilà, merci. Obina très bien, zon bébé zon. Ok, merci à Zobina très bien. Vous comprenez, Moussa les à la caméra, danser ce baraka, batuka, le peu le quoi, animateur, pour on peut passer à animatrice sienne. Ok, voilà, merci. Bah, autant on le télé, dans ces nous on appelle que on vibre ça ma camp. Lelo. Ouais. À part Bino, bah tu as chiffre 9. Bon, ça va, ça l'a bien à mon arabango. Félicitations. Déti. Parce que Bélo, ça t'a mis ça bien tête. Ok, voilà, toujours à moi qui n'a frère histoire, le copain mingi mingi. Non, c'est mis ça depuis ma dernière c'est ma caméra J de Love. Voilà. Ok, merci. C'est quoi relation yo na 10 match. Bah tu me souviens 10 match na leti samba bazala moi stambal eza vrai tout ça faux. Lipenda na ndé munena. Est-ce qu'il faut répondre à la question ana te di dongali malinga mimi parti na Gaspard na Maroc. Fabrice Tendel la Roxal. Amis manano Chidi. Kanda Keren Mayala. Igor Mayas, master de Fali Popo. Obtenu par elle bien. Ouais, bon ça moi c'est nambala solo te zakabat balobango. T'es meilleur en musique, toi solo en musique, on a tout globé, on tout solo en musique. Mkolo ya makamwana tout solo lango. Kasi tout ça peut à na leti samba photo profiter. Mais lui il est en musique. Mais kasi c'est tout le bela vie leti samba yo. Tout le bela carrière na yo, tout le bela vie n'a pas besoin de yoka que leti samba ya sa mère a parlé. Famille nini, so finanga. Non, tout solo là, tout ça lamba photo profiter. Tout na ouais non c'est déjà pas que tout ni ba idole, tout ni pour combien je l'aime beaucoup. Bon boulot, bonne chance. Mkoboya, tout sur la capola yango. Nazawa na pona bino. Comme le lema en musique, n'a pas su réponse c'est un autre à moi. Voilà, bon boulot et bonne chance. Miko le comprend ndé ni nzambe la ngai, nzambe la ngai. On a grand prêtre. Et na ba ndé producteur na ngai. On le tient dans la ligne. On a contribué à un plus. Donc, on a ma bête. On a ma bête. On a ligne na ligne avec le mingi. Frère, ouais. Et on a babi wana to l'occasion surtout ya tout cela. Frère, il faut leti samba yo azamwa salibala lambela mobile na palais. Ah, to on se le bout. Nzambi na ngai ça. Nzambi na ngai. Bon, je ne vais pas refuser. Non, ça moi ça libala pour nous moi aussi. Mais pour na siko non ba kosi na ba. Coco ça na ko lo ba solo, c'est pas on lo ba siko yo. Mutona kosi yo na mo na bimisa wa mukolo mo na sali mabe. Mutana lo bi ya solo so kwa za mo na mke, mo mke ba pesi nga guys devant mikolo, c'est pas bien. Donc tant globé wana un jour nous allons ça libérer pour nous amener moi aussi, c'est ça. Rite na mujinga na merveille Madonna leki na obina puis to clôturer na question. Obina ni? Rite mujinga na merveille ya Mado. Na leki na Nigeria. Non, yo ebito travailler na mujinga travailler na ya Mado. Surtout on tape na scène. Na scène de minutes au bomba le ba na scène. Na minutes oyo. Na za mujinga ba na sous travail à merveille té. So na bi mujinga, ba mo on sali contre. On sali contre té pour na bi sous travail à merveille ninga évoluer sur côté pour na na été. Quand tu as la minute, tu as travail et se évoluer. Ça veut dire que si on a bien le rythme jinga et tu as un comme ah pour le nini non. On balai bonne chance mais rythme jinga. Habite où tu changer voiture. Aïe. A changer sous voiture. Ok voilà merci. Tu comme une souka émission. Voilà. Donc on a jurité pour na kata. Donc thème ba mbele ba congolais. Hein? C'est que Mtaliban n'ande au sens de Makamboana. Bon, Congolais donc c'est le Congolais qui gagne. Bon, moi tout ça la débat ça bien parlé. PC n'a 5 danseuses mbote pour comme déjà na souka émission. La danseuse babina bien en dehors il y a groupe na bino. Ko bino yo ebi da ba connect don de ba travailler. Tangi na ba danseuse alibanda 5 o babina bien. Baya bila bien. Nani? Baya ndine. Ay bien te. Ah pas mieux de ça. Ah. Là, il y a miel thé, hein? Ah, ok. Tant que tu vas comme Bahia. Bahia, bien. Et Hortense Mba, bien. Qui alors? Non, Numbi.
Niwa, Peso. Oh, le faut lui comment ça se va bana. Voilà. Ah, je sais faire l'automatique. Voilà, merci. Mot de la fin, hein? Mot de la fin parce que tu as dit que tu as joué dans Moussala, tu as dit que tu as travaillé. S'il vous plaît, le ligne abino mingi. Il y a un moni 50% de réponse à mon bolo. Bandai Koluka. Bafa inanga nyoso. Philippe Massaro, mon producteur. Pourquoi c'est droit producteur ça la musique pas la musique il y a musique était nzambe. Comment tu arriver pe le emba? Mande que Jonas non emba. Tika boy. Non emba. Ko déjà pembe na mutemba makasi ba confirmer yo na na kombote. OK, merci. Ni nzamba pantalon, Laurent, Brice Bissalou. Président groupe nanga a démissionné tala makamba. OK mbayo faut savoir na clôture pour toti ko c'est la biso selo msiso. Un grand merci na J de Love et puis na Enoch Lumba et puis na DG nanga mon DG mon papa mon patron babi maître John Moté ma maman Micheline pa maman la pesi ombote. Merci toujours na confiance bo pesa nga la pesi mbote pas dada muzinga. Batutu bolinganga mettre sampino de akalama mokondi na pare follow le sampino la fleur du moment batutu bolinga biso bo continuer bo s'abonner toujours na chaîne biso ya Congo Suisse na yebi que to c'est la bino susu musala bien oh kaka nde bolinga ka retrouvez-moi à la prochaine hein? Je vous aime beaucoup bisous bye memba yo c'est la biso le monde. Azawakiambo